Élève sa voix, bénis le Seigneur. Il est présent au milieu de nous ce soir. Et il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous faire du bien. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Ce soir, je viens te dire merci. Ah, Jésus. Je viens te dire merci. Tu en es digne, Seigneur. Tu as une fois de plus jeté ton regard sur moi. Tu as une fois de plus jeté un regard favorable sur nous. À toi la gloire, Jésus. Ozanzambe na bolingo. Alléluia. Obongi na lokumu. Yahweh lokumweza yayo. Yahweh lokumweza yayo. Ozali Nzambe. Ozali na bolingo. Obongi na lokumu nyonso.
losambo na biso na pokwa na lelo. ce soir. Yangwana nde losambo na biso na pokwa na lelo. Que toute la gloire, Lokumu nyonso, lokumu la nyonso, puissance, nguya, la révérence te soit rendue, Seigneur. ezonga kaka À epai na toi yo et à nkolo. toi seul. Epai na yo pe kaka epai na yo moko. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Kombo na nkolo Yesu ezwa lokumu na pokwa na lelo. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Kombo na nkolo Yesu ezwa lokumu. Amen. Amen. Oui, ce soir nous commençons notre séminaire Na pokwa na lelo to bandi milulu na biso. à l'écoute de l'Esprit. Na boyoki ya molimo. Nous voulons être à l'écoute de l'Esprit. Biso tolingi tozala baye oyo bayokaka molimo. Dans notre vie de tous les jours, Na bomoi na biso ya mokolo na mokolo, nous entendons beaucoup de voix nous parler. toyokaka mingongo ebele o elobelaka biso. Beaucoup de voix nous parlent. Mingongo ebele elobelaka biso. Nous entendons la voix de Dieu nous parler. Toyokaka mongongo na Nzambe kolobela biso. Nous entendons la voix des autres nous parler. Toyokaka mingongo ya bamosusu pe ezolobela biso. Nous entendons aussi les circonstances nous parler. Biso toyokaka pe makambo o ezosalama na mokili pe ezolobela Nous biso. entendons même des fois la voix du diable nous parler. Toyokaka pe tango mosusu mongongo ya diabolo kolobela biso. Plusieurs voix autour de nous se fait entendre. Mingongo ebele oyo ezingi biso ezosala ete biso toyokaka. Plusieurs voix autour de nous se font entendre. Mingongo ebele oyo eza nzinga na biso ezosala ete biso toyoka. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes submergés de plusieurs voix que nous entendons. Oyo ezosala ete lelo toza na mingongo ebele oyo biso toyokaka. Il y a des voix que nous entendons Eza na mingongo biso toyokaka qui nous font rêver. oyo esalaka ete tokoti pe tobandi kolota. Il y a des voix qui nous font rêver. Eza na mingongo mosusu esalaka ete biso tobanda kolota. Il y a des voix que nous entendons Eza na ba mingongo oyo biso toyokaka qui nous excitent à faire quelque chose. oyo etindikaka biso toluka tosala eloko moko. Il y a de ces voix quand tu entends, Eza na ba mingongo mosusu tango oyoki même yango. une personne lorsque tu l'entends parler, Bato mosusu tango yo yoki ye koloba. tu te sens excité. Yo yoki mbala moko posa moko ye na kati ya Tu motema veux no. agir. Olingi mbala moko osala Tu eloko. veux faire quelque chose. Olingi osala eloko moko. Soit tu veux faire voir à quelqu'un quelque chose. Tango mosusu olingi osala ete moto mosusu amona eloko moko. Parce que tu l'as entendu. Po ete yo oyoki ye. Là, ce sont des voix qui excitent. Wana ezali mingongo oyo etindikaka biso toluka tosala eloko. Il y a même des voix que nous entendons Eza pe na mingongo mosusu biso toyokaka qui nous mettent en colère. oyo epesaka biso kanda. Dès que tu entends parler, Tango yo yoki kaka mongongo wana tu as koloba. l'impression que même tes entrailles bougent. Ozoyoka ata na kati biloko ya nzoto ebandi koningana. Tu es directement envahi par la colère. Na mbala moko kanda eye kozingela yo. Nous entendons plusieurs voix. Toyokaka mingongo ebele. Mais il y a aussi des voix quand nous les entendons, Pe lokola mingongo mosusu toyokaka yango elles nous réjouissent. esepelisaka biso. Elles nous mettent dans la joie. Etiaka biso tozala na Elles nous esengo. amènent la paix. Ememelaka biso kimia. Mais il y a aussi des voix lorsque nous entendons, Kasi ezalaka pe na mingongo mosusu tango toyoki. nous déprimons. Okoti mbala moko na pasi. Nous déprimons. Okoti to mongongo wana Parce ekoti so na que kati nous ya avons pasi. entendu ces Po voix. ete oyoki mongongo wana. Mais la question Kasi motuna n'est pas toujours ezalaka tango nyonso te qu'est-ce que nous avons écouté, nini yango oyo biso toyoki, mais plutôt kasi qui est-ce que nous écoutons. nani oyo nde biso toyokaka. C'est souvent là que se trouve le problème. Wana nde esika oyo likambo ezwamaka. Qui est-ce que tu écoutes? Nani oyo ozalaka na momesano ya koyokaka. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu l'écoutes? Pe nini yango esalamaka tango yo oyoki ye. Évidemment, Ya solo lorsque je poserai la question, tango na kotuna motuna qui est-ce que tu écoutes? nani oyo oyokaka. Ou qui est-ce que tu dois écouter? To pe nani oyo esengeli na yo oyoka. Ta réponse sera directement non, je dois écouter Dieu. Eyano na yo ekozala mbala moko esengeli na nga nayoka Nzambe. Amen.
Amen. Or, Dieu nous parle Nzokande nzambe alobelaka biso par le Saint-Esprit. na nzela ya molimo mosantu. C'est comme ça qu'il nous faut savoir écouter le Saint-Esprit. Nde na bongo esengeli na biso toyebaka koyoka molimo mosantu. Dieu nous parle. Nzambe alobelaka biso. Il nous parle beaucoup. Alobelaka biso mingi. Il nous parle par sa parole. Alobelaka biso na nzela ya liloba na ye. Mais si nous regardons sa parole, Kasi soki totali liloba na ye, nous voyons des papiers devant nous sur lesquels il est écrit en noir. biso tozomona balokasa liboso na biso kasi katikati ya lokasa yango bakomi yango na langi ya moindo. Mais comment est-ce que je peux lire et écouter Dieu? Kasi ndenge nini esengeli na ngai natanga pe nayoka nzambe? Ça veut dire que le Saint-Esprit doit faire quelque chose. Elingi koloba ete molimo mosantu esengeli asala eloko Ça veut moko. dire que le Saint-Esprit doit passer par là Elingi koloba ete molimo mosantu esengeli aleka na nzela wana pour que la parole devienne vie, po ete liloba yango ekoma bomoi, pour que la parole ait une voix, po ete liloba yango ezala na mongongo, pour que je sache écouter Dieu par la parole. po ete ngai nayeba koyoka nzambe na nzela ya liloba. Donc le Seigneur nous parle, Kolo alobelaka biso, mais il nous parle par le Saint-Esprit. kasi alobelaka biso na nzela ya molimo mosantu. C'est pour cela Nde na yango qu'il nous faut savoir écouter le Saint-Esprit. esengeli na biso toyeba koyoka molimo mosantu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent la question, mais vous, comment vous écoutez le Saint-Esprit? Eza na batu ebele lelo bamitunaka motuna bino ndenge nini boyokaka Comment tu molimo peux me prouver que le mosantu? Saint-Esprit qui t'a parlé? Ndenge nini okoki kondimisanga ete molimo mosantu nde alobeli yo? Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Nzambe asala biso ngolu. Durant ce séminaire, Na milulu oyo nous croyons fermement biso tondimi penza ya que nous solo. comprendrons comment écouter le Saint-Esprit. Biso tokososola lolenge kani esengeli na biso toyoka molimo Et nous serons mosantu. rendus capables de l'écouter. Pe biso tokozala na makoki ya koyoka ye. Amen. Amen. Parce que comme le disait le pasteur le dimanche, Po ete lokola mobateli pate alobaki yango na mokolo na eyenga, l'esprit et l'épouse disent viens. Viens molimo Seigneur. molimo elongo na mwasi balobi yaka nkolo. Mais si l'épouse et l'esprit disent au Seigneur viens, Kasi soki molimo elongo na mwasi bayebisi nkolo yaka, c'est parce que ici sur terre nous sommes avec le Saint-Esprit. eza po ete awa na mabele biso toza elongo na molimo mosantu. Donc il nous faut savoir l'écouter. Esengeli na biso toyeba koyoka ye. Sinon à quoi sert-il d'être avec lui? Soki pona nini eza penza tozala elongo na C'est ye. avec lui que nous sommes sur terre. Eza nde elongo na ye nde biso toza awa na C'est mabele. lui le partenaire spécial que nous avons sur terre. Ye wana nde moto oyo ya bopeki o biso toza na ye awa na mabele. Amen. Amen. Et lorsque nous parcourons les Écritures, Pe tango biso tozotanga na kati ya makomi, nous voyons que dans la Bible, tozomona ete na kati ya Biblia, Dieu nous parle de l'écoute. Nzambe azoloba na biso na tina ya koyoka. Il y a plusieurs textes qui nous parlent de l'écoute. Eza na makomi ebele oyo ezoloba na biso na tina ya koyoka. Savoir écouter. Koyeba koyoka. Et surtout, Pe mingi savoir écouter l'esprit. koyeba koyoka molimo. Mais nous allons commencer par le texte que nous avons tiré dans le livre d'Apocalypse. Kasi biso tokobanda na makomi oyo tozwi na mokanda ya emoniseli. Parce que l'Apocalypse veut dire la révélation. Po ete mokanda wana elingi koloba emoniseli. Et dans Apocalypse, Pe na kati ya mokanda ya il emoniseli, y a plusieurs textes eza na makomi ebele qui nous parlent de l'écoute. oyo ezolobela biso na tina ya koyoka. Et il y a un texte, un verset Kasi eza na molongo moko qui dit ceci. oyo elobi boye. Que celui qui a des oreilles Moto oyo aza na matoi entende ce que l'Esprit dit aux églises. ayoka maye oyo molimo azoloba na ba eklesia. Nous sommes dans Apocalypse. Toza na mokanda ya emoniseli. Que celui qui a des oreilles Moto oyo aza na matoi entende ce que l'Esprit dit aux églises. ayoka maye oyo molimo azoloba na ba eklesia. Mais lorsque nous lirons ce texte, Pe tango tozotanga mokanda wana nous remarquerons quelque chose. tozomona eloko moko.
ce verset-là, molongo wana tel que je viens de le lire, lolenge onga na uti kotanga yango que celui qui a des oreilles ete moto oyo azana matoi entende ce que l'Esprit dit aux églises. ayoka maye oyo molimo mosantu azolobela na ba ecclesia. Cette phrase Liloba wana revient 4 fois ezozonga mbala minei dans le livre d'Apocalypse. na kati ya mokanda ya emoniseli. Quand je parle de 4 fois, Tangu nazoloba na tina ya mbala ya minei vous me direz, mais non, il n'y a pas seulement 4 fois. bokoloba na ngai te eza kaka mbala minei te. J'aimerais attirer votre attention Nalingi nabenda makanisi na bino que cette phrase-là, liloba wana avec les mêmes mots, elongo kaka na maloba moko moko ekomami na kati avec la même structure, na lolenge kaka bakomi yango na molongo la même ponctuation, etie mpe matono lolenge moko la même signification eza mpe na ndimbola mpe moko est reprise 4 fois dans Apocalypse. ebandelami mbala minei na kati ya mokanda ya Moi, emoniseli. je dirais même que c'est repris 4 fois dans la Bible. Ngai nakoki koloba ete yango ebandelami ata mbala minei na kati ya Mais Biblia. pourquoi seulement 4 fois? Kasi pona nini kaka mbala minei? Pourquoi 4 fois? Pona nini kaka C'est mbala la même minei? phrase. Eza kaka maloba moko Rien wana. ne change. Eloko moko te balongoli. Si nous prenons Soki tozwi Apocalypse 2, mokanda na emoniseli na mokapo ya mibale le verset 29, na molongo ya tuku mibale na libwa. nous lisons ceci. Nous pouvons le lire ensemble. Tokoki kotanga yango elongo. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 2, Toza na mokanda ya emoniseli mokapo nango ya mibale. le verset 29. Toza na molongo ya tuku mibale na libwa. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Moto oyo azana matoi ayoka maye oyo molimo alobeli na ba ecclesia. Amen. Amen. Nous allons dans Apocalypse au chapitre 3. Tokei na mokanda ya emoniseli kasi na mokapo ya misato. Nous lisons le verset 6. Tozotanga molongo nango ya motoba. Nous lisons que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Moto oyo azana matoi ayoka maye oyo molimo mosantu alobeli na ba ecclesia. Toujours au chapitre 3. Kaka na mokapo wana ya misato. Le verset 13 Molongo ya zomi na misato. nous dit ceci. Elobami boye. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Moto oyo azana matoi ayoka maye oyo molimo azolobela na kati ya ba Toujours au ecclesia. chapitre 3, Kaka na molongo wana ya misato. au verset 22. Kaka na mokapo ya misato toza siko na molongo ya tuku mibale na mibale. Que celui qui a des oreilles Moto oyo azana matoi entende ce que l'Esprit dit aux églises. ayoka maye oyo molimo azoloba na ba ecclesia. Regardez à la fin de ces versets. Botala na suka ya molongo wana. Tous ces 4 versets comportent un point d'exclamation. Milongo wana nyonso minei eza na litono moko na suka. C'est la même ponctuation. Eza kaka litono moko. Amen. Amen. Mais pourquoi seulement 4 fois? Kasi pona nini kaka mbala minei? Je me suis posé cette question. Ngana mituni motuna wana. Pourquoi pas 3? Pona nini mbala misato te? Pourquoi pas 3 fois? Pona nini mbala misato te? Parce que le chiffre 3 Po ete komeli oya misato montre la totalité. yango ezolakisa mobimba. La totalité même dans le temps. Mobimba atako na kati ya tango. C'est comme ça qu'on parle du passé, Nde na lolengi wana balobelaka na tina ya maye oyo eleka du kala présent oyo esalami lelo et du futur. mpe na oyo ekoya. Mais pourquoi on ne parlerait pas 3 fois? Pona nini kasi balobi na mbala misato te? Pourquoi le Seigneur, Pona nini nkolo lorsqu'il parle, tango azoloba lorsqu'il dit que celui qui a des oreilles tango alobi ete moto oyo azana matoi entende ce que l'Esprit dit aux églises? moto oyo azana matoi ya koyoka ayoka maye oyo molimo alobi na baecclesia. Pourquoi pas 7 fois? Pona nini mbala sambo te? Toi et moi, nous savons que c'est le chiffre de la perfection. Yo na ngai toyebi ete mekomi oyo ya sambo yango wana eza oyo ekokisami na mobimba. Pourquoi seulement 4 fois? Pona nini kaka mbala minei? J'étais en train de chercher, de réfléchir. Seigneur, explique-moi. Ngai nazalaki koluka nayeba penza malamu kolo limbolela ngai.
Et le Seigneur m'a amené à comprendre. Mpe Nkolo amemi ngai na ntina ete ngai nasosola. Pourquoi est-ce que dans Ézéchiel, Pona nini na mokanda ya Ezekiel? Ézéchiel dit, esprit souffle de 4 vents. Ok, Ezekiel ye alobi molimo beta na bangambo Pourquoi mine. pas des 3 vents? Pona nini alobi na bangambo misato te? Pourquoi pas souffle de partout? Pona nini alobi te yo tinda mopepe na ngambo nyonso? Mais il dit souffle de 4 vents. Kasi alobi tinda mopepe na ngambo minei. Alléluia. Amen. Ah, le Seigneur est bon. Kolo aza malamu. C'est parce que Eza po ete lorsque nous voyons le chiffre 4, tango biso tozomona ekomeli oyo ya minei, nous voyons l'équilibre. tozomona kofandisama to kotelema ngwi. Nous voyons l'équilibre. Tozomona kofandisama to Nous voyons kotelema la ngwi. stabilité. Tozomona ete moto atelemi ngwi. C'est pour ça Eza nde po na yango que le Seigneur répète 4 fois. nkolo abandeli yango mbala minei. Mais le 4, Kasi minei wana c'est aussi le chiffre de l'universalité. ezali pe motango ya mokili mobimba. Ce qui veut dire Oyo elingi koloba. que dans quelque coin du monde que tu sois, Ok, na ngambo nyonso oyo ya mokili esika yo ozwami, tu peux écouter l'Esprit. okoki koyoka molimo, Tu peux faire ce que l'Esprit te dira de faire. okoki kosala maye oyo molimo ayebi yo osala. Et tu peux marcher dans la victoire de l'Esprit. Ok, pe okoki kotambola na kati ya elonga oyo ya molimo. Dans tous les 4 coins du monde. Na bangambo nyonso minei ya mokili. Au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest. Na nord, na sud, na esika moye bimaka to pe na esika moye kotaka. Tu peux écouter le Saint-Esprit. Yokoki koyoka molimo mosanto. L'Esprit, quand tu l'écoutes, Molimo tangu ozoyoka ye, il t'amène la stabilité dans les choses de Dieu. ye azomemela yo kofandisa mangwi na makambo oyo ya Nzambe. Et nous voyons Pe tozomona que ça montre aussi une grande insistance. pe tozomona ete yango ezolakisa kobeta sete ya makasi. Lorsque nous lisons ce verset, Tangu tozotanga molongo wana, nous voyons clairement tozomona penza na polele que le Saint-Esprit a des choses à nous dire. ete molimo mosantu aza na makambo oyo ya koyebisa biso. Mais il ne suffit pas qu'il ne nous dise. Kasi ekoki kaka te ye ayebisa biso yango. Mais il faut que nous écoutions ce qu'il dit. Kasi esengeli pe biso toyoka maye oyo alobi. Sinon, pourquoi parlera-t-il Soki te pona nini ye akoloba? s'il n'y a personne qui écoute? Soki eza na moto moko te wazoyoka ye. Nous sommes ensemble. Toza elongo. Nous voyons que le Saint-Esprit Tozomona ete molimo mosantu nous parle. alobelaka biso. Des fois, Na batango c'est mosusu. nous qui ne saisissons pas qu'est-ce qu'il dit. Ok, biso nde tosimbaka te to toyokaka malamu te maye oyo ye azoloba. Mais lui parle toujours. Kasi ye alobaka tango nyonso. Et il est très important pour toi et moi Pe eza motuya mingi pona yo elongo nanga. que nous sachions écouter le Saint-Esprit. Biso toyebaka koyoka molimo mosantu. Apocalypse 2 que nous venons de lire, Mokanda ya emoniseli mokapo ya mibale oyo touti kotanga. que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Moto oyo azana matoi ya koyoka ayoka maye oyo molimo alobi na eklesia. C'est qui dit ces paroles? Nani nde azoloba maloba wana? C'est qui dit ces paroles? Nani nde azoloba maloba wana? C'est le Seigneur qui dit ces paroles. Eza nde nkolo moto azoloba maloba wana. Lorsque nous remontons au verset 18, Tangu tomati na molongo ya zomi na mwambe, nous voyons qui a parlé. tozomona nani oyo alobi. Apocalypse 2, Mokanda na emoniseli mokapo ya mibale, le verset 18 dit ceci. molongo ya zomi na mwambe elobi boye. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Amen. C'est qui parle? Nani nde azoloba wana? C'est le Fils de Dieu. Eza nde mwana na Nzambe. Et nous sommes dans l'année de la révélation des fils de Pe Dieu. biso toza na kati ya mobu ya emoniseli ya bana na Le Nzambe wa Fils de mibali. Dieu doit savoir écouter l'Esprit. Bana na Nzambe esengeli bayeba koyoka ka molimo.
il doit savoir écouter l'esprit. esengeli na bango bayebaka koyoka molimo. Et le Fils de Dieu est celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Pe mwana na nzambe aza moto o aza na miso lokola moto Et ezopela. c'est lui qui nous recommande d'écouter l'esprit. Bongo yende moto azoyebisa biso toyokaka molimo. Parce que toi, lorsque tu écoutes l'esprit, Po ete yo tangu yo yokaka molimo, lorsque tu l'entends, tangu yo oyoki ye, tu auras aussi les yeux comme des flammes de feu. ok miso na yo ekokoma pe lokola miso ya moto ezopela Et tu makasi. pourras percer les mystères. Pe yo okokoka kokota na kati ya mabombami. Lorsqu'il te montrera quelque chose, Tangu ye akolakisa yo eloko moko, tu sauras percer les mystères. okoyeba kokota na kati ya mabombami. Mais tout cela n'est valable que lorsque tu es avec le Saint-Esprit. Kasi nyonso wana ekoki kosalema kaka tangu yo oza elongo na molimo. Lorsque tu sais l'écouter, Tangu yo oyebi koyoka ye, parce que c'est lui po ete ezande qui ye, te dira là où il faut regarder. oyo akoyebisa yo esika kani esengeli otala. Vous savez, des fois, nous regardons là où il ne faut pas regarder. Boyebi na bambala mosusu totalaka na esika oyo esengeli totala te. C'est pour ça que nous ne percevons pas ce qu'il faut Nde percevoir. na bongo biso tokokaka kozwa tema ye oyo esengeli na biso tozwa. Mais le Saint-Esprit Kasi molimo mosantu te montrera là où il faut regarder. akolakisa yo esika nini esengeli otala. Et lorsque tu regardes là où il faut regarder, Pe tango esengeli no otala esika oyo esengeli, tu sauras percer le mystère qu'il te montre. yo okoyeba kokota na kati ya mabombami oyo alakisi yo. Amen. Amen. Et c'est lui qui nous dit Pe yende azoloba na biso d'écouter ya koyokaka ce que dit l'Esprit. oyo molimo alobi. Il a les pieds semblables à des airains ardents. Makolo na ye eza lokola mabende oyo eza ya moto to ya motuya. Alléluia. Amen. Il a les pieds semblables à des airains ardents. Aza na makolo oyo eza lokola mabende ya motuya to ya moto. Amen. Amen. Et il marche dans l'équilibre. Pe azotambola na lolenge oyo Et il nous esengeli. amène aussi à marcher dans l'équilibre. Pe ye azomema biso na tina ete totambola na ndenge oyo esengeli. Nous amène à marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Azomema biso totambola likolo ya nyoka, likolo ya koto, likolo ya nguya nyonso oyo ya satana. Ah, le Saint-Esprit est bon. Molimo mosantu C'est aza comme malamu. ça Nde na bongo Que Jean-Baptiste Yohani mobatisi a dit, alobaki, je ne peux pas dénouer les courroies de ses sandales. alobi nakoki kofungola basinga ya katala na ye te. Jean-Baptiste avait regardé Yohani mobatisi ye atalaki et il a perçu les mystères qu'il y avait au pied de Jésus. pe ye amonaki mabombami oyo ezalaki Il na a vu makolo ya les Yesu. feux. Amonaki moto. Il a vu le feu. Amonaki moto. C'est comme ça qu'il dit, Nde na bongo alobi je ne suis pas digne ngai na bongi te d'ouvrir les lacets de ses chaussures, ya kofungola basinga oyo ya katala de na ye. venir toucher ses chaussures. Ya koya kosimba basapatu na Ah, ye. le Seigneur est bon. Kolo aza malamu. Que celui qui a des oreilles Moto oyo aza na matoi entende ce que dit l'Esprit aux églises. ayoka makambo oyo molimo azoloba na ba ecclesia. Que celui qui a des oreilles. Moto oyo aza na matoi ya koyoka. Mais nous voyons celui qui a des oreilles, Tozomona moto oyo aza na matoi ya qu'il koyoka. entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ayoka maye oyo molimo azoloba na ba ecclesia. Mais celui qui a des oreilles, Moto oyo aza na matoi. lorsque nous voyons les oreilles Tango tozomona matoi, et nous voyons entendre, tozomona pe lisusu c'est koyoka. comme si c'était la même chose qu'on disait en deux mots différents. Eza lokola bazolobela kaka eloko moko kasi na maloba mibale Ou oyo en deux ekeseni. termes différents. To pe na maloba mibale oyo ekeseni. N'est-ce pas que c'est vous qui dites aux enfants, mais cet enfant n'a pas d'oreille. Hein? Eza bino te nde bolobaka na bana mwana oyo matoi ne aza na matoi te. Mais quand vous dites qu'il n'a pas d'oreille, ça veut dire quoi? Kasi tango yo ozoloba ete mwana oyo aza na matoi te elingi koloba nini? Est-ce que ces papillons-là ne sont pas sur sa tête? Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Tango bolobaka yango elingi koloba nini? Ça veut dire que cet enfant n'écoute pas. Elingi koloba ete mwana wana yokaka te. Cet enfant n'entend pas. Mwana wana aza na matoi ya koyoka te. Lorsqu'on lui parle, il n'entend pas. Tango bazoloba na ye ye ayokaka C'est te. comme ça qu'on dit non. Nde na bongo balobaka Cet te. enfant n'a pas d'oreille. Mwana oyo aza na matoi te. L'oreille, Matoi c'est un organe que nous avons
eza eteni moko ya nzoto tozalaka nango qui a beaucoup d'utilité dans le corps. oyo ezalaka na mosala ebele na kati ya nzoto. Cet organe reçoit les informations. Eteni wana ya nzoto yango ezwaka sango, Il les transmet au cerveau. yango ezwi yango pe matisi yango na bongo, Le cerveau analyse bongo ezwi yango ebaloli yango malamu et nous permet de parler. nde epesi biso nzela na ntina toloba. C'est un organe qui est très important dans notre corps. Eza eteni moko ya nzoto oyo ezalaka penza na motuya mingi na kati ya nzoto na biso. Ça nous permet de communiquer. Ezopesa biso nzela ete tosolola na bato mosusu. Parce que lorsque je n'ai pas entendu, Po ete tango nga na yoki malamu j'ai te, difficile à communiquer. naza penza na pasi ya kopesa pe moto mosusu sango. Mais l'oreille Kasi litoi est aussi un organe d'équilibre. yango pe eza eteni ya nzoto oyo efandisaka biso ngwi. Nous rentrons encore à pourquoi est-ce que c'est 4 fois Tozongi lisusu na tina ete pona nini eza mbala ya minei. que celui qui a des oreilles Moto oyo aza na matoi ya koyoka entende ce que dit l'esprit. ayoka maye oyo molimo azoloba. Pourquoi est-ce que ça revient 4 fois? Pona nini yango ezongi mbala minei. Donc l'oreille elle-même Elingi koloba litoi yango moko est un organe d'équilibre. yango moko eza eteni ya nzoto oyo ya kofandisa moto Quand ngwi. quelqu'un a un problème dans son tympan, Tango moto aza na likambo moko na kati ya litoi na il fait ye, des vertiges, azoyoka du bakizunguzungu, tube. Il y a azotepatepa, beaucoup de choses. eza na makambo Donc ebele. en gros, il perd l'équilibre. Na oyo na koloba na mokuse ye azangi kotelemisa mangwi. Et c'est toujours l'oreille Epe eza kaka mingi litoi qui est l'organe de la faculté de perception par l'esprit de l'homme. yango wana nde pe eza eteni ya nzoto oyo esalaka ete moto azwa to ayoka likambo. Que celui qui a des oreilles Moto oyo aza na matoi ya koyoka entende ce que dit l'esprit ayoka maye oyo molimo azoloba aux églises. na ba eklesia. L'esprit a des choses à te dire. Molimo aza na makambo oyo ya koyebisa Si yo. le Seigneur a répété cela, Soki nkolo abandeli maloba wana c'était pour nous montrer la pertinence de cela, ezalaki po ete alakisa biso motuya ya likambo yango, l'importance de l'écoute. alakisa biso tina oyo ya boyoki. Il te faut savoir écouter l'esprit. Esengeli na yo oyebaka koyoka molimo, Parce que c'est avec lui que tu es sur terre. po ete eza elongo na ye nde yo oza awa na Si tu mabele. as un partenaire que tu ne sais pas écouter, Soki oza na moto moko oyo yebaka koyoka ye te, tu ne sauras pas collaborer avec. yo okoyebaka kosololaka na ye malamu Il y aura te. tout le temps des tiraillements. Ekobanda ozala tango nyonso na mwa kobenda na Il y aura bendana. tout le temps des mésententes. Ekobanda ozala tango nyonso na kozanga koyokana, Parce que tu ne sais pas l'écouter. po ete yo oyebi koyoka ye te. Amen. Amen. Je disais les oreilles et entendre. Nazalaki koloba litoi elongo na koyoka C'est comme si on parlait de la même chose en 2 termes différents. eza lokola bazolobela kaka likambo moko kasi bazolobela yango na ndenge mibale ekeseni. Entendre, Koyoka c'est aussi percevoir quelque chose. eza pe kozwa to koyeba malamu eloko, Saisir par l'intelligence. kosimba yango na nzela ya mayele. Des fois même comprendre quelque chose. Na bambala mosusu kutu eza kososola malamu eloko. Mais lorsqu'il s'agit de la dimension spirituelle, Kasi tango yango etali likambo ya epimelo oyo ya molimo, nous parlons de saisir par l'esprit, tozoloba na tina ya kosimba na molimo, de recevoir par l'esprit. kozwa na nzela ya molimo. Je crois que c'est un langage habitué Na bandi ete eza elobeli moko tomesana à na la yango. présence de Dieu. Tomesana nango awa na la présence de Quand Dieu. le pasteur dit souvent, Tango mobateli pate alobaka mingi mingi. je reçois dans mon cœur. Nazozwa to nazoyoka na kati ya motema nanga. Amen. Nous voyons de quoi je parle, non? Tozomona likambo nini nazolobela. Souvent il dit, je reçois Mingi mingi alobaka nazoyoka na kati ya qu'il faut motema qu'on nanga. prie pour telle chose. Ete esengeli tobondela pona likambo songolo. Je reçois dans mon cœur. Nazozwa to nazoyoka na kati ya motema Ça, nanga. c'est entendre dans le spirituel. Wana eza boyoki na kati ya molimo. Donc l'écoute, Boyoki, les oreilles, matoi, entendre, e koyoka, ça a une grande place dans la vie. yango ezalaka na esika ya monene na kati ya bomo ya Et moto. encore
plus dans la vie spirituelle. Pe mingi lisusu na kati ya bomoi oyo ya molimo. C'est ainsi Nde na bongo que vous verrez bokomona que lorsqu'on parle du fœtus Na ou de l'embryon na tango bazoloba na tina na ebandeli ya zemi ou de l'embryon, bazoloba na tina ya mwana oyo azana no moke na vous kati verrez ya que libumu. à 1 mois pratiquement, Bokomona ete na sanza moko penza l'enfant dans le ventre de sa mère mwana na kati ya libumu ya mama na ye a la forme de l'oreille. azana lolenge lokola ya litoi. Vous voyez cela? Bomoni yango À 1 mois, na sanza moko ya zemi l'enfant a la forme de l'oreille. mwana na lolenge lokola ya litoi. Ça, c'est pour nous montrer Wana eza pona kolakisa la biso place qu'occupe l'écoute ou l'oreille dans la vie de l'homme. esika oyo koyoka to litoi eza na yango na kati ya bomo ya moto. L'oreille, Litoi écoutez. koyoka La vie commence par écouter. bomoi ebandaka na nzela ya boyoki. Vous savez, au commencement, Boyebi na ebandeli lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, tango nzambe akelaki likolo pe na mabele il a dit alobaki que la terre soit. ete mabele ezala. Mais dites-moi, Kasi boyebisanga pourquoi il a parlé? mpona nini alobaki? Ok, Parce que quelqu'un devait écouter. po ete moto moko esengelaki ayoka. Pourquoi il a parlé? Mpona nini alobaki? Parce que po ete le monde devait écouter mokili esengelaki eyoka pour produire quelque chose. na ntina ete ebota eloko Le moko. monde devait écouter. Mokili esengelaki eyoka, L'air devait écouter mopepe esengelaki eyoka pour amener quelque chose. mpona komema eloko moko, Pour produire quelque chose. mpona kobota eloko moko, Pour obéir. mpona kotosa. Ok, C'est pour ça que Dieu a parlé. nde na bongo nzambe alobaki Même lorsqu'il a créé l'homme. atako ntango yakelaki Mais moto. pourquoi il n'a pas commencé à créer l'homme? Il prend le sable, il rassemble Mpona lui-même. nini ye abandaki te azwi kaka mabele asangisi yango, Et puis il souffle. nde na bongo afuli Mais il mopepe. devait parler. Kasi esengelaki na ye aloba Dire, créons l'homme à notre image. koloba ete tokela moto na elili À na notre biso ressemblance. akokana na biso. Pourquoi devait-il parler? Mpona nini esengelaki na ye aloba? Parce que quelqu'un devait écouter. Po ete moto moko esengelaki ayoka. Écouter Koyoka a une grande place. yango ezalaka na esika ya monene, A une grande place dans notre vie. ezalaka na esika ya monene na kati ya bomoi na biso. La vie commence par là. Bomoi ebandaka na nzela na yango. Il faut entendre. Esengeli koyoka. Et entendre Pe koyoka demande l'attention. ok esengaka bokebi. Quand on est éparpillé et tout, des fois on n'a même pas entendu que quelqu'un a parlé. Et si toi tu ne sais pas lui faire attention, Kasi soki yo oza na bokebi na ye tu te, ne sais pas le regarder avec attention, oyebi kotala ye na bokebi te, tu n'as même pas conscience qu'il est avec toi. oza ata na boyebi te ete ye aza elongo na yo. Tu as plus conscience de ta mère que du Saint-Esprit. Ok, yo oza na boyebi mingi ya mama na yo koleka ta molimo mosantu. Lorsque tu rencontres un souci, Tango yo okutani na likambo moko, mama na ngai ye. c'est plus la conscience de maman qui est là, Boyebi ya mama nde ezalaka mingi wana. au lieu de la conscience de l'esprit. Na tina ete ya boyebi ya molimo. Maintenant, dites-moi, Kasi siko quand boyebi tu n'as pas sanga. conscience de sa présence à côté de toi, Tango yo oza na boyebi ya bozalisami na ye te na pembeni na yo. comment est-ce que tu vas l'écouter te parler? Ndenge nini okoyoka ye kolobela yo? Or, bien-aimé, Nzoka nde balingami. crois-moi Yo que ndimelanga. tu as vraiment besoin du Saint-Esprit. Ete yo oza penza na bosenga ya molimo mosantu. Parce que si le Seigneur Jésus avait dit Po ete soki nkolo Yesu alobaki que je ne vous laisserai pas seul, ete nakotika bino moko te. si lui qui est venu nous apporter le salut, Soki ye moto oyo ayaki komemela biso lisiko, il a jugé bon que le Saint-Esprit lui-même soit le garant de ce salut-là. ye amonaki ete eza malamu mingi molimo mosantu ye nde azala moto oyo ayebi malamu lisiko wana. Comment est-ce que toi tu peux faire les choses sans le Saint-Esprit Ndenge nini yo koki kosala makambo pe molimo mosantu azala elongo na yo et te, penser réussir dans ce que tu fais? pe okanisa olonga na makambo oyo ozosala? Comment ça se fait? Ndenge nini ezosalema? Lui qui t'a sauvé, Ye oyo abikisa yo,
Lui qui maîtrise les tenants et les aboutissants de ta vie. Ye oyo ayebi makambo nyonso oyo ya bomoi na yo. Il a jugé Ye amonaki ete que tu ne peux pas rester seul. esengeli na yo otikala yo moko te. Parce que seul tu ne pourras pas. Po ete yo moko okokoka te. Parce que seul tu n'auras pas d'orientation. Po ete yo moko okoyeba malamu kotala nzela te. Seul Yo moko tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. okoyeba te maye nini o esengeli na yo osala. Il a dit qu'il te faut le Saint-Esprit. Alobi na yo ete esengeli molimo mosantu azala na yo. Mais toi tu penses que non. Yo bandi ete te. Seul tu sauras. Nga moko nakoki. Tu es adulte. Oza mokolo. Tu es grand. Osi okoli. Tu as beaucoup étudié. Otangi mingi. Tu connais beaucoup de choses. Oyebi makambo ebele. D'ailleurs, ta maman t'a bien enseigné. Mama na yo kutu alakisa o makambo malamu. D'ailleurs, ton papa t'a inculqué les rudiments de la vie. Papa na yo alakisa ki yo penza makambo ya mokili ndenge nini esengeli Comment doit être ezala. un homme. Ndenge nini mobali esengeli azala. Une femme, c'est ceci dans le mariage. Mwasi eza likambo boye na kati ya libala. Quand est-ce que ta mère là viendra maîtriser cet homme que tu as dans ta maison? Ok. Na tango nini mama na yo akoyeba penza kotala malamu mobali oyo zane na kati ya ndako? Par quelle formule? Na nzela ya bangalasisi nini? Par quelle formule? Na nzela ya ngalasisi nini? Mais le Saint-Esprit Kasi molimo mosantu qui crée en nous oyo ye akelaka kati na le biso. vouloir Akelaka kati na biso et le kolinga. faire. Pe kosala. lui peut créer en lui Ya koki kokela kati na ye. le vouloir Posa ya kosala. et le faire. Pe posa ya kolinga. Bien-aimé, ne Molinga te mingi. trompe pas. Komi kosa te. Il n'y a pas de vie chrétienne réussie sans le Saint-Esprit. Il Alléluia. faut oublier ça. Esengeli obosana. Ça Bomoi n'existe oyo pas. ki mokristo oyo ezangi molimo mosantu Et ezalaka aujourd'hui, te. moi, je suis encore choqué Kasi lelo pe nga na betisami lisusu de libaku. voir qu'il y a des églises jusqu'aujourd'hui qui continuent à régner le Saint-Esprit. Komona ete ezana ba mangomba kino lelo bango bazoboya to bazowanga na molimo Il y a mosantu. des églises jusqu'aujourd'hui. Ezana bangomba mangomba mosusu kino lelo. Après toutes les démonstrations de puissance que le Saint-Esprit nous donne de vivre, Nasima ya kotalisama nyonso ya nguya oyo molimo mosantu azosala ete biso tobika. il continue à régner le Saint-Esprit. Bango bazokoba kowanga na molimo Ils mosantu. disent que le Saint-Esprit a agi il y a 2000 ans. Bango bazoloba ete molimo mosantu asala eseleki bambula koto Et mibale. son action s'est arrêtée là-bas. Pe misala na ye esuka kaka kuna. Or, le Saint-Esprit, Nzokande molimo mosantu il est vivant. yazana bomoi. Il est présent au milieu de nous. Azalaka tango nyonso katikati na Il est biso. celui qui nous accompagne dans notre marche avec le Seigneur. Ye azali moto oyo azotambola na biso na kati etambola na biso longo pour na cela nkolo nde na bongo. Qu'il nous est important de pouvoir l'écouter. Eza penza motuya mingi po na biso toyokaka ye. Parce qu'il est celui Po ete aza oyo qui dirige nos cœurs oyo azokamba vers mitema na l'amour biso du Père na nzela ya bolingo ya tata et vers la patience de Christ. pe na kozala na motema monene ya Il Kristo. dirige nos cœurs Azotambusa mitema na biso. vers l'amour du Père Azotambusa mitema na biso epai ya bolingo ya tata et vers la patience de Christ. pe epai ya motema monene oyo ya Kristo. Il nous démontre l'amour du Père. Ye azotalisa biso bolingo oyo ya tata. Et sans le Saint-Esprit, Pe soki molimo mosantu aza te, tu ne peux pas endurer ce qui passe. yo okokoka kobika te makambo ezoleka. Le monde est tellement composé des hauts et des bas, Mokili oyo eza penza na makambo ebele oyo eyaka pona kotungisa des biso. controverses, Oyo eyaka pe ezobalola makambo. entouré des situations qui nous dépassent. Ezingami na makambo oyo ezolekela mayele Mais na c'est le biso. Saint-Esprit Kasi eza nde molimo mosantu qui nous amène oyo azomema biso. vers l'amour du Père Azomema biso epai ya bolingo ya et la tata patience de Christ. pe ya motema monene ya Kristo. C'est lui qui te donnera la patience pour surmonter les épreuves. Yende akopesa yo motema monene liboso ya makambo. C'est lui le consolateur. Yende aza mobondisi. Il n'est pas seulement consolateur, Ye aza kaka mobondisi te,
Parce qu'il vient te consoler dans les moments difficiles. po ete ayaka kobondisa motema na yo na bangonga oyo ya pasi, Parce qu'il vient t'assister. po ete ayaka mpona kosunga yo, Mais il est aussi consolateur. kasi ye aza mpe mobondisi. Écoute-moi bien. Yokanga malamu, Il est consolateur aza aussi mobondisi mpe pour te maintenir dans le bonheur. ok mpona kofandisa yo na kati ya bolamu to na bomengo. Il te maintient dans le bonheur. Azofandisa yo na kati ya bolamu mpe bomengo. Donc tu as besoin du Saint-Esprit, elingi bien-aimé. koloba ete yo oza na bosenga ya Tu molimo as mosantu besoin de moninga, l'écouter. oza na bosenga ya koyoka ye, Tu as besoin de l'écouter. oza na bosenga ya koyoka ye. Job 33, mokanda na yobo mokapo na tuku misato na misato, du verset 14e au verset 16e, uta molongo ya zomi na minei kino zomi na motoba, nous dit ceci. ezoloba na biso boye. Job 33, 14 à 16. mokanda na yobo mokapo na tuku misato na misato, uta molongo ya zomi na minei kino molongo ya zomi na motoba. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Nalingaka mingi molimo mosantu, J'aime le Saint-Esprit. nalingaka molimo mosantu. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe alobaka na lolenge songolo to pe na lolenge pakala. Or, Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Nzokande Nzambe alobelaka biso na nzela ya molimo Mais mosantu. que veut dire qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Kasi nini yango elingi kolimbola? Nzambe alobaka na lolenge songolo to pe na lolenge pakala. Qu'est-ce que cela veut dire? Nini yango elingi koloba? Que Dieu nous parle Ete Nzambe alobelaka tantôt d'une biso. manière. Tango na lolenge songolo, Une manière, c'est laquelle? lolenge yango eza nini? Selon toi, Kolandisama na yo. d'une manière, c'est laquelle? Lolenge yango na eza ndenge nini? Et l'autre manière, là, c'est Pe laquelle? lolenge mosusu wana eza nini? Ok. Cela veut dire Yango elingi koloba que tu ne peux pas figer Dieu. ete yo okoki kozwa Nzambe te ofandisi ye kaka Tu boye. ne peux pas le mettre dans une boîte. Ete yo okoki kotia ete na kati ya esika moko. Moi, Ngai quand Dieu me parle, tango Nzambe alobaka na nga, j'entends cette oreille bouger 4 fois. nayokaka litoi oyo eningani Quand mbala cette minei. oreille n'a pas bougé 4 fois, Tango litoi oyo eningani mbala minei te, c'est pas Dieu. ah wana eza Nzambe te. Non. Il parle Alobaka tantôt d'une manière, na lolenge songolo, tantôt d'une autre. na lolenge mosusu pe. Et aussi, ça peut vouloir dire, Pe yango elingi ekoki pe koloba boye. tel que Dieu peut parler à mon mari, Lolenge oyo Nzambe akoki koloba na mobali nanga, n'est pas nécessairement la manière dont il peut me parler. ah eza pe lolenge moko te oyo Nzambe akoki kolobelanga. Il parle tantôt d'une manière, Alobaka na lolenge songolo, tantôt d'une autre. to pe na lolenge mosusu. Amen. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, Nzambe alobaka na lolenge songolo, tantôt d'une autre. na lolenge pe mosusu. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Ça veut dire que Dieu peut me parler la nuit, Ekoki koloba elobi ete Nzambe akoki kolobelanga na butu. lorsque je suis vraiment KO, Tango nga penza na lorsque je n'ai lembi. plus de défense. Tango naza susu na makasi te. Il choisit de me parler. Ye aponi nde tango wana lobelanga. Mais il peut aussi me parler Kasi akoki pe kolobelanga yi lorsque je suis en pleine vie. tango nga naza penza na bomoi. Il peut aussi parler Akoki pe koloba par une prédication. na nzela ya liteya. N'oublions pas Tobosana que te c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. ete eza na nzela ya molimo mosantu nde bato balobaki na ntina ya Nzambe. Il peut me parler dans une prédication. Akoki kolobela ngai na nzela ya liteya. Mais je peux entendre Dieu dans telle prédication
kasi nakoki koyoka nzambe na liteya songolo. Et Maman Tina n'entend pas Dieu dans cette même prédication. Kasi mama Tina na kati ya liteya wana ayoki ne nzambe te. Mais Dieu m'a parlé dans cette prédication. Kasi nzambe akoki kolobela nga na kati ya liteya wana. Il parle tantôt d'une manière, Alobaka na lolenge songolo, tantôt d'une autre. to pe na lolenge mosusu. Dieu peut te parler aussi par une circonstance. Nzambe akoki kolobela yo tango mosusu na likambo moko ekomeli yo. C'est toujours d'une manière Eza kaka na lolenge ou d'une moko autre. to pe na lolenge mosusu. Amen. Amen. Dieu peut parler par des pensées. Nzambe akoki koloba na nzela ya makanisi. Il peut parler par des songes, Akoki koloba na nzela ya ndoto. par des visions. Akoki koloba na nzela ya emoni. C'est toujours tantôt d'une manière, Eza kaka na kati ya lolenge songolo tantôt d'une to autre. pe na lolenge mosusu. Mais le problème n'est pas ce niveau-là. Kasi likambo eza nde na esika wana te. Parce que Dieu parle. Po ete nzambe alobaka. Il a créé le ciel et la terre en parlant. Akelaki likolo pe na mabele na koloba. Il a créé l'homme en parlant. Akelaki moto pe na koloba. Le problème n'est pas celui-là. Kasi likambo eza wana te. Le Saint-Esprit continue à parler. Molimo mosantu azokoba koloba. Même pendant que nous sommes là. Atako na ndenge toza awa. Il y en a qui m'écoutent, Eza na ba mosusu bazoyokanga. mais qui m'écoutent doublement. O bazoyokanga kasi mbala mibale. Ils écoutent ce que je dis Bazoyoka mayo na zoloba. et ils écoutent aussi ce que je dis. Pe bazoyoka pe oyo nga na zoloba. OK. Il y en a qui m'écoutent doublement. Eza na bato mosusu bazoyokanga kasi mbala Donc le mibale. fait de parler, Lolenge oya koloba. c'est pas là le problème. Yango wana nde te Dieu likambo. parle. Na zoloba. Il continue à parler. Azokoba koloba. Mais le problème se trouve à la fin du verset 14. Kasi likambo yango eza nde na suka ya molongo ya Et zomi na l'on n'y mine. prend point garde. Kasi biso tokebaka na yango te. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Qu'on n'entend pas. Toyokaka te. OK. Lui, il parle. Ya lobaka. Même ce matin, avant de sortir de chez toi, il a parlé. Ata na tongo ya lelo yambo etobima na ndako no ya lobaki. Mais c'est toi qui n'as pas entendu. Kasi yondo yokaki te. Même avant de signer ce document-là, Atako yambo ete yo o signé mokanda wana. il t'a parlé. Alobaki na yo. Mais est-ce que tu as entendu? Yo yokaki penza. Est-ce que tu as entendu? Yo oyokaki. Dieu parle. Nzambe alobaka. Tantôt d'une manière, Na lolenge songolo. tantôt d'une autre. Tope na lolenge Mais le mosusu. problème, Kasi c'est likambo. qu'il te faut savoir écouter. Esengeli na yo oyeba koyoka. Savoir repérer. Oyeba penza kotala malamu. Même dans une circonstance. Atako na kati ya likambo moko ekomi. Repérer quand est-ce que Dieu t'a parlé. Koyeba kotala malamu tango nini nzamba lobi. Repérer quand est-ce que Dieu a parlé. Koyeba kotala malamu tango nini nzambe alobi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pe nini yango oya lobi. Amen. Amen. Même dans une circonstance. Atako na kati ya likambo moko ekomi. Même dans un rêve. Atako na kati ya ndoto. Même dans un songe. Atako na kati ya ndoto. Même dans tes pensées. Ata na kati ya makanisi na yo. Savoir repérer. Koyeba kotala malamu. Quand est-ce que Dieu a parlé? Na tango nini o nzamba Et lobi. qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pe nini yango oye alingaki aloba. Vous savez que des fois, c'est même dans nos sensations corporelles. Boyebi tango mosusu ezalaka atana oyo oyoki na nzoto na yo. Le Saint-Esprit peut te parler. Ok, molimo mosantu akoki koloba na yo. Mais l'essentiel, Kasi oyo eza ya c'est de motuya. percevoir le message. Eza ete yo oyeba C'est de kozwa. recevoir le message. Eza ete yo oyeba C'est de koyamba yango. comprendre le Eza message. ete yo oyeba kososola Parce malamu. que c'est nini là alingi que aloba. commence la vie. Nde wana esika oyo bomo C'est quand tu as perçu Eza tango yo ozwi. que tu sais comment agir. Nde yo yebi lolenge kani esengeli no C'est quand osala. tu as compris Eza tango yo ososoli. que tu sais où t'arrêter. Nde oyebi esika kani esengeli na yo otelema. C'est quand tu as compris Eza tango yo ososoli. que tu sais comment évoluer. Nde oyebi lolenge kani esengeli no okobanzela. Donc le problème Likambo n'est pas Dieu, eza nde nzambe te. mais le problème, Kasi likambo c'est toi et moi. eza yo nde nanga. Nous devons savoir écouter. Esengeli na biso toyeba koyoka. Et demain, Pe lobi nous verrons, tokomona nous commencerons à voir biso tokoyekola koyeba kobanda comment komona. comprendre
le langage de l'esprit. ndenge nini kososola elobeli oya molimo, Comment percevoir ndenge nini kozwa la parole de l'esprit. liloba oya molimo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Amen, amen. J'ai appris à parler au Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, cher Saint-Esprit, je t'aime? Non, dis-le lui, Seigneur, Saint-Esprit, je t'aime. Non, dis-le lui encore, cher Saint-Esprit, je t'aime. Non, dis-le lui encore, cher Saint-Esprit, je t'aime profondément. Et le temps de parler au Saint-Esprit. Amen. Et si nous avons apporté nos dîmes, nos offrandes, nous allons prier. Oui, nous qui avons apporté nos dîmes, prière de nous tenir debout et nous allons déclarer une prière. Amen, amen. Et voilà, comme on a l'habitude de le dire, c'est pour nous l'heure des offrandes. Amen, amen. C'est l'heure des offrandes. Seigneur, agrée nos dîmes. Agrée ce que chacun de nous a apporté en ta présence. Accepte, ô Dieu, ce que chacune de famille, ô Dieu, représentée en ces lieux, emmène en ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.